responsable. Nasa dit non, non, tu m'as énervé parce que je... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Mais yango na biso ndeko na ngai yo lingi sikonga na sala nini mama na zo mériter ba finga ete yondo zo fingisa mama na opona nini menabia yo siko lingi na sala nini okozwa mbongo te mo frère menalobia olingi na sala nini na yo kabila wana yo kalza petit tikwa kabila sa zo ba baluka e pa mena yebiso yo yebisanga na sala nini ozoloba tezo continue koloba yebisanga na sala nini ah mes frères tout solo la te ah mais na moni yo na idée te nakata yo pesa ngai idée na yo pesa ngai idée na yo siko ngai siko na sala nini yo oyo lingi na kombo ya Kongo kolobaka buso ba wana te kolobaka yango te mais siko yo yebisanga na sala nini télévision ko ya nini yo kalisi soko lingo yeba na télévision wala ah mes frères nazo okay thank you frère totiki na biso ta izelo ko to komiko disi na bi yebisanga na sala nini ozoko kate ozolo ba n'importe quoi ko finga ngai bona bo na bité bozo banga boza forte oza combattant vous êtes très fort nazo banga na bozo banga ngate ngape nazo banga na bino te parce que bosenga makamamboka ngoyo combien de fois na bengsa ba journaliste na bino ba ya baleka baloba makamamboka ba kokolo bate allez-vous na yebi makam nazo yebate donc ça vraiment mawa pe passer donc compréhension en congolais comme une mususu. Je vous expliquais tout à l'heure la femme qui a appelé avant oya benga oya finginga wana avant benga alobi makambu bien n'a pas expliqué femme wana bina 2011 lorsque le papa Tshisekedi tant le président Lekaki papa Tshisekedi a yebisi ba tunaya IDPS bokende na gouvernement wana te ba vanda kipe et c'est alors après na lobi azazo baté na lobi avant de raisonner tant que papa lobi que non bokende kaka bo sadere bokota ba ne bakenda bakota la gouvernement na bazali bafuta bango bata IDPS bakenda ki bakota ki après ba vanda na bango normal mutafinga ki mutazate. Et yango c'est salami sikoyo ke na décembre awa selon la constitution deuxième mandat chef de l'État il faut pas pona président Moussous mais na constitution on a ka le biké ce que l'élection salamité muto aza en place a continuer si c'est que daye biango yo pozo talanga oyebi yango mais sikoyo bino bolingi ke non élection salamité il faut le ngwakaka mais yango liko masolango senga il faut pas solo là. Et puis, dialogue au basenga qui est qui mongo bata tu sais que nous demandons qu'il y a une photo solo là, bas solo là, bas makam sur la table, va progresser. Et ça comme ce qu'on dit comme dialogue, il y a été parce que le président Kabila a continué. Mais moi le banabino zate c'est que vérité wana ngala yebi, nazo expliquer bino bolingi na le baté, bozo découvrir. Mutazo banga muta bino seconde o bino bo betaka bobo makawana baza batute. Bino bo betaka batu bobo makabatu. Bokosela ka batu makam bino mona ke nonga la zoba natika bino boye bovandia bofinga président natiki bino non je ne peux pas accepter na mokile senga fo muta telema na ko tolérer ba bêtise na bino te ke boyaka boleki bozo finga batu bobetaka batu non je ne peux pas ngapela za mutu lokola bino naza siko passer ko na telemi pona ko stopper ba buzoba na bino ba fingi mutu zo oyo zo lo bande zo comprendre te yebinga te so ngala zalaki combattre la ngaza plus pire que yo. Parce que nous avons dans le vide. Mais si bien que le président continue. C'est que bien bolingini. Kenena que ça va kenena que ça soit golongolo au kokate. Nous tout temps ça fort. Ba comme c'est le président Kabila za fort. Il est l'homme fort. Ba ponier. Azo continue nae. Bino bozo bazo kumisa. Alors mais nazo kama wana posa olela. Yango nazo le basikoyo. Naza na besoin moni na kati Angleterre vous parlez trop. Groupe tout nos groupes na yo parti politique ezate. Le moni na kati ya majorité na kati ya ba opposition ba mona ke nani INC bazalaki batebele ba moni ke non le cas bazalaki batebele ba pona siko Vital Kamerhe azala premier ministre yango moni c'est da zongi parce qu'il y a za poste wana zonga zo sabino vérité ba moni mabe alors ndé na zoloba nous sommes tous les Congolais muta bangsa muninga zate mutipazo kumsa muto azate tu sais que il connaît la vérité. Il faut aloba na peuple congolais la vérité. Tant que la vérité, bozomo n'en rien. Tu sais qu'il connaît tout. Il connaît que le président Kabila continuera son mandat. N'en peut juge pe balobi yango. Ba komisi mutute, mutu pas osenga mutu monga za depo ba pesa nga rien. Oye bien.
bapesa nga rien bino nde botiaka nde tembe et puis bino nde boluka bambongo bozwa yango pete. Alors tokomi na suka bolanda ba image, je suis là et je suis toujours en forme, kabiliste, cadre de PPD, communicateur de la diaspora, nous avons une communication et information à bien pour la bonne que notre pays est vraiment debout, toujours qu'il est bien et puis moutarobang sa moutazate. Et prochainement dans le labino l'isolo ya RCK donc ni nezali awa organisation na biso ezali awa yaba combattant bazana mo ba idée na bango ba pesa boyoka bango. God bless you. See you next time. Bye. The Pentecostal Church of Bangimbo presents 4 prophetic days from the 27th to the 30th of October 2016. Thursday to Saturday from 6 p.m. to 9:30 p.m. Sunday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. Host Reverend Ogi Bona. Je viens dire à quelqu'un, quand le monde ténèbres réclame, nous avons un avocat auprès du Père. Lui aussi est en train de réclamer. Donc réclamation contre réclamation. Le serpent de Moïse contre le serpent de Pharaon. Imagine la suite. Guest speaker, Prophet John Venice from Ghana. You were coming with a problem. Before you came, the angel of God already solved the problem. Find out God's plan for you. One address, 117 Bruce Grove, Tottenham, London, N176UR. For more information, call the numbers on your screen. An event not to be missed. The Pentecostal Church of Bangimbo presents 4 prophetic days from the 27th to the 30th of October 2016. Thursday to Saturday from 6 p.m. to 9:30 p.m. Sunday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. Host Reverend Ogi Bona. Je viens dire à quelqu'un, quand le monde ténèbres réclame, nous avons un avocat auprès du Père. Lui aussi est en train de réclamer. Donc réclamation contre réclamation. Le serpent de Moïse contre le serpent de Pharaon. Imagine la suite. Guest speaker, Prophet John Venice from Ghana. You were coming with a problem. Before you came, the angel of God already solved the problem. Find out God's plan for you. One address, 117 Bruce Grove, Tottenham, London, N176UR. For more information, call the numbers on your screen. An event not to be missed.